Mbaramoko boye, bakizina moi na inase. C'est-à-dire moi na mobile la bina maman ne bakita. Pas mon qui maman soko s'exprimer sauter. Asoba peut-être moi chana koyoka. Et bakizina c'est na parc. Maman bani kolela. Et maman zo le nini. Abido moninga na nyoka maka. Na pesa ka seme ngani bokilo ngambote a répondre ngate. Soki ngana sala ke fortement na mwasio ya esa ngaka ya. Na pasi na ngai na vandi na ye kolia na ye makambo nyonso tu ba maladi na ye famille bomba ne ko kipete famille bomba za famille ya pasi biso to no mona ta na mwa ndam o ba no ko pesa biso nazo ki paye à 100% yeba ke na lia kate so ke na kek na toilette so na bendi mai a ozelanga libosa porte au béni mingi il sont béni 5 litres et au béni mingi ce qui a quelque suku na quelque sukola azo contrôler maman na ngai boum bima ou meli na toilette ou meli na toilette ma ils ont coûté cher ma il coûte cher. L'homme prudent voit le mal de loin. Si ko ndokona oya bimisaki nana ibisaki ye na boule na yemoko. Attends, bon, sting na kata salon na mbali na yeba saka bango mbale aboyi famille ya mobali so ça qui famille ya moi si et ça qui maman moi si bakambo ça bien mais pourquoi maman mobali fait et ça toujours ka banoise c'est la maman na ye pas de ngale simba ouais kitoko abe sa maité ça fouté pepele mais pourquoi ça dit maman ya mobali makambi bandi wana. L'homme prudent voit le mal de loin. Le quoi maman alingi upanza makama batote maman a bien ali kamte na kolia a servir maman lié pona nini pona mobali wan bakite na se siko moi ça c'est calcul ndenge nini ba solo la ki ndenge nini nga abongisa ja so ndenge nini boute ko maraté et commis ba côté na chambre moi c'est en bal ndenge za la kaka ali siko moi c'est quoi fongoli radio oh nazo mona maman clarté mami face à la grande pour ça zoler sa moana dans musubo na boye azo lobaka yemoko so mta poussé na âge dans so beta ma kantina est-ce que so mta zo lobaka yemoko combien doki. L'homme prudent voit le mal de loin. Nikambona yaki na mpona yeso kuna ngwana yangona chaque fois on répète à chaque fois je répète moi je ne suis pas parfait nazar pas parfait. Mais moi, si on a mon candidat, Koubala été, je répète encore. Moi, si on a mon candidat, soit été. Yo lobi tirana zo mona motion en Afrique. Moi, si nangai. Au bongisi ma camion surtout. Asali semblant pas ça na passe. Dans le moment de makala. Dans le moment courir ça tout té. Na kati basana ba ninyo ba benga nini. Ba carton. Na ba nini pena kisasa. Ba misuso ba lia ma trop. Yo bino na zo fi wana ya tant mon emotion zo ya na poto déjà au baby na yo mais hydrogène nazala kamoninga na yo te nazala kamoninga na yo te papi gen to le la vie Mister Siatoli nazala moninga na yo te nazala moninga no te papi gen to le la vie avec Adi Lodolé c'est beau comme un 2 jours nazala moninga na yo te nazala kamoninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie mais hydrogène nazala kamoninga na yo te nazala kamoninga na yo te papi gen tolobe la vie Mister Siatoli nazala moninga na yo te nazala moninga no te papi gen tolobe la vie avec Adi Lodolé c'est beau comme un 2 jours nazala moninga na yo te nazala kamoninga na yo te 4 fois prêtre Washington grand pays papi gen tolobe la vie papi gen tolobe la vie. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV, enjoy télévision.
Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet, vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas, achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. Topesi Binombote, partout Bolanda biso à travers tout le Bélavi officiel. En tout cas, merci na bandeko nyoso au Bolanda biso. Dans un coup de film Mikolo et Bélé Batobabenga biso un peu de partout. Merci na confiance au Boza Kopesa biso. Merci surtout na bandeko Boza Kobenga. Na lo chaque fois so bengi biso pour na ba éloge, ça sert à rien. Na linga mingi so bengi biso moi reproche. Donc moi benga la Suisse, ça peut ser ba reproche. En tout cas, merci mon frère. Merci. Les Andé Bongo. Merci à la grande équipe à Tolo Bélavi, l'honorable Washington, 4 fois prêtre. Eric Chimanoka, PDG authentique. Vous savez qu'on a vu Washington 4 fois prêtre. Ah, prêtre, il y a quoi ça, attends. Pinochet Agostino Massosa, papa social. Voilà. Ah, on a Zana JC Loussata Mbemba, les Aïrois. Il y a Zapina Zaïrois, mon amangouélé. Toujours comportement. On s'appelle comment on est. Bonjour, Yaboni. Bonjour, Nabinotou. C'est-à-dire que tout le monde est bambou, les bélés, monsieur Salami, tout ça toujours. Sur le camp Zali, tu rozonga toujours. Et Zali, tu rozonga. Tout le cas, pampa bataille, le gars rare, les algas cher. Il y a un moment toyé, sauf mon ingana yé. Sauf qu'il y a mon ingana yé. C'est que, Maram Zali. Na pession bote Bosco, lui dit ça, na pession bote Vieux Jules, na pession bote Alain Poy, na pession bote Vieux Jules. Ah ça, en Portugal. Ah, Alain Poy, nga na pession bote. Bote toute la famille nangai, bote na yo. Mama Vuvu, bote na yo. Aimé président, Binotou, Kimia et Sanabino. Voilà, Gisèle Loussa Tazali, il a représenté le soutien parce qu'il y a un moto yo. À cette émission est belé na Tolo Bélavi et puis on a profité de l'occasion de Sabino que Mikolo tellement agenda nous a chargé hein ils ont vraiment il faut dégager il faut bimisa moi biloko belé on moni to bandi lelo za sujet mo très important na okingo salinga ipasi c'est le ça de biso lelo bengi biso nini lo na bengi bino parce que tant peut-être toujours bétara masolo toujours le baka ba miso zo makamolo wa toujours sakana tout ça lipate tout ça j'ai à coucouler non c'est du sérieux lelo na yé parce que tu ko bétele solo o ezali vérité o salami o ezo salama o ezo pesa pasi il y a pas quand on dit des choses ba miso zo ka attention que bon bango ba mesana pour ko luka ba vu non moi j'ai pas besoin de vue c'est pas mon rôle c'est de vous éduquer na edebino pour na simabozo mayele ezateli to luka soko nini ah non bato bayebi te on est là toujours Papi Ken eza mawa na somo na pasi ya makambo susu o ezali histoire vraie na bandi pour n'a pas de temps à perdre quartier moko songolo na Kisasa mwana mobile na mwana mwasi ndenge ezalaka kaka babandi kolingana balingani mobile ya lobi non oyebika bamboka na biso que ça soit l'époque na biso Zaïre parce que moi je suis zaïrois je suis pas congolais toujours le roi ba Jérim Boma voilà le roi au Canada pas la zaïrois exactement ba papa Guy verbologue le ko la mobile ya moni mwasi na ye balingani tout ça le ko la makoki pesa la gâté mobile pas me ko leka ndenge ba musuba lekaka ba musuba ya ba poto tongo ba musuba ya ba poto 14h ça dit que mutalongo na Kisasa ajiba moko avion te à Kitawa Mobali a banni qu'on traverser un pays interposé. À Katisi, jusqu'à ce que aye kokoma na poto. Atika ki mwasi na ye, na Kisasa,
mwana mwasi malamu babokilo na ye nyonso tu balingaki ye ya kosana te bokilo ya mobali bokilo ya mwasi très bien likombo tokolobeza te mobali asali effort abali mwasi na ye alongoli ye epai na bango akei kofani mpa bokilo ndenge ezalaka kaka parce que sotiki mwasi na boko ya papa na bango ta mosusu Pierre Paul Jacques Adrien aleka wana azosukola tetine azosukola makambo mosusu wana bref tokoya wana on pas se voir la face aujourd'hui tokoloba oyo tokoloba si oyo boyi ozwi telefone na yo kangi to telefone kanga mobali azwi mwasi na ye azosala ndenge mobali asalaka mobali so alingi mwasi asala ndenge nini et puis ye na bokilo ya mwasi baza très bien bokilo ya mwasi mpe lokola yo moyika baplace touti soki nyonso vraiment mbongo te ya riche te oyo tobeta batolo te ndenge ezalaka kaka mama azoteka makala azoteka mapa azolesa mwana mwasi wana malamu kutu mamango azanga alia te me mwana mwasi wana alia parce que bokilo na ye comportement kitoko bayoka ete na sango moko te o fulani o mpakala boye bayoka te mwana mwasi malamu voire même bokilo ya mobali akomi pembena kokufa tout ça alobi kuye abengi mwana ye abengi na mwasi na ye alobi nga soki naza te lelo mwana mwasi oyo il faut bobalela ngai ye nalingi mwana na ngai na mwasi mosusu te papiken c'est triste nazoya na to comité naza zaiwa bavandi liwa pe yaka te epa ya bokilo ya mobali liwa pe ye ake kopema oyo nzela obiso tu tokokende ata yo boyi tokoleka wana papa na mobali akufi papa na garçon oyo aza na poto voilà papa ya garçon aza na poto voilà c'est ce que je disais donc moi c'est mobali bafandi mpe bien na bokilo na mwasi ndenge nalobai kaka bamoyen soki eza te makala fufu boye na boye c'est vrai que soki mwa temps mobali amoniki lokola ezwi mwa temps lokola papa na ngai na bandeko na ngai bamoni comportement kitoko ya mwasi na nga en tout cas je suis obligé ya kokokisa makambo bino kobika soye na mboka oyo soso tiaki lokolo soso na mayele no mutuni ezosala okomoloka mutu mosusu mobali mpe nationalité na ye mpe ngbingbon akiti na kisasa abali mwasi na ye kuna bino boyebika soza na lifaransa papier na wana na ambassade okobala mwasi no kuna mwasi mpe alandi mobali na ye ndenge ezala kaka boye na boye makambo so koevolue nango mpe bien mwasi na mobali bavandi baboti mwana liboso baboti mwana mibale elengi tout ça kitoko mobali alobi chéri nanga lokola papa akufaki déjà mama azali mama lokola azobela boye nakopréféré mama aya comme ça pembeni na ngai ndenge ezala kaka nasi bacouple mingi nde boza wana sokosala moi en plus so moto akomine âgé bozala makasi kaka ya kosa mikanda pa médecin moto akoya pa se soigner mama boti yo otike na merde te jamais je sais pas peut-être mosusu basala batia mama longo na merde wana nayebi te mama ozokona kikuku moko boye ma trop moto aza na poto oki mama na kisasa akangi bara somi bato baformule epa mbuta lombi ona liai kuna lobi mbisi kitoko mbuta lombi pibo fo futanga bref oloki mpe famille na yo bagaspillage ya biloko pamba bafutilité oyo ezangi ntina oloko me reconstruire mais ndiongo so mobali asali effort mobali mpenza asali effort mwasi aye c'est pas n'importe qui c'est pas question d'avoir la nationalité française au déclaré bazemi abasi to boy non zala mobali ok obali mwasi no oye na ye vraiment eza mawa vraiment eza pasi mwasi aye mama pe aye loka mona zaye moke mama bani kotikala pe na bébé ndenge ezala kaka koko na yo tout ça mwasi soko ba stage soko ba boye soki ba boye ndenge ezala kaka ebeti 6 mois boye mwasi ya bandi kokoma akomi na bokilo na ye kitoko te
bokilo aye bakiye bokilo azalaki na ye o bazo lia na pasi soko ezate dia la linzalabi il faut lia parce que boy ba no parola ye quelque part abi okolia ma de songo kwanga ngo okolia bokilo wa pousse ko babala ye ba pousser babala na ba semeki nanya boy mwana mwasi wana. C'est vraiment triste. 6 mois, moi j'ai changé de comportement. Binon boye bika so ba maman tozali, so mu tozo mayele au commission maman ba sécurité sociale au commission na bloc auto mike et sangani maman pe abani ko so moi loko ndenge sala kaka, on n'oublie pas ça. Yo so sala mo tetali yo. Moi loko mike so kota pam maman pe. Imagine ngai so nazana maman nga de maman nga zawana. Atazo so 10 euros 20 euros na etali ngate. Nga so nazana na ko pesa parce que elle est ma maman. Na ko pesa quand même. Attends maman c'est oui na ko pesa. Oui, maman ka kaza maman, isa problème zate. Bambo na mikem ke zelo bambo moi cité, so moi c'est au sala bongo, moi c'est mbali bosalaka. En tout cas biso mi bali penza total ma poche ba maman terre. Vraiment bali atala. Dans la raté. Mais même so ko da problème oui. Oui. Mbongo moi si madoki, moi so mayele, so mbongo ekoti mambo pa. Aibiki non nga nazo charge nga nazo na ko bana lo tena otana mission na futinda ko nga pona ki mobile. Mais so yena ki teti o mundu be ki teti. Bato bayebi olazina yo tan pomba o mona pe ki pomba penda. Ti mo ki le comme na mur pombo o toboli mur pour moi le kayate. Ozo beta mur et toboli moi le kayate. Je suis toujours là. Non beta 80 ans metane na ali. Deux fois. Deux fois. On a tout. Tout ça les sont important wana. 6 mois, moi ça a changé. Armo le maman oh non. Et comme tu as moi c'est lambi, à côté de mon bilo côté. Oh, Mabokilo a revendu un sala. Ti moi on était en Goya, maman dit nous vendu boy. Oh, à ce moment-là tu qu'on le baquet, Bokilo, aligné peu ça tout, il va la battre. Abisso la bina sala boy moi na ngai. Maman na biso tende bazala. Oh Seigneur, alingité. Comme ça ba Congo tout ça le Luzitu. Biso ba Congo na ba Bazaïr wana. Hein? Bazaïr na bandu biso tout ça boy Luzitu. Na bona nga polémique be tani ko musu ponga na ibike bandu na Bazaïr. C'est normal. Ah bandu Bazaïr tout ça maboye. Kuto so mabokiro so le kawa. To mabokiro no sana kuisito na couloir. Tant zo le kadoki alingi kuto ko parce que osalité akoleka ko swani na kuto bokilo. Mais ay comment on va boni ko do mbakuna sondeni bref comme la poto. Ah poto mboka malamte. Bokilo pe alingo so mo na été ti mo na bani ko découvrir maman bani ko sala e passi maman bani ko sala e passi ti mi ko lega kité maman ko zéro pardon siko moi maman aipsa ki moi na mobilité maman premier time c'est moi na mbalté. OK. Atika ki bongo parce que omi ko panza couple batu. Ko baby sa couple batu. Batu ba panza ni pona yo. Parce que ko tiem nzamba zo zela yo ha. Jino ko kufa ozo ba bonge ki penza donc ba ko beta yo déjà donc tant to place to kufa ono autant ko kufi bo pe mekei ero ko bima. Ba ku ko zo ba bulldozer ba ko beta ono to ba Tyson ba ko bashwa. Yo zo ka zo kufa te ba zo kufa ki ba ko be to tira ba bêtise. Mbalo moko boye bakisi na mwana ye na se c'est-à-dire moi na mobile la bina maman ne bakita pas mon qui maman soko s'exprimer sauter asoba peut-être moi sona koyoka e bakiti na se na park maman bani kolela e maman zo lela nini abido moninga na nyoka maka na pesa ka seme ngani bokilo nga mbote a répondre ngate soki ngana sala ke forte mona mwasio ya esa ngaka ya na pasi na ngai na vandi na ye kolia na ye makambo nyonso tu ba maladi na ye famille na bomba neko kipete famille ngo za famille ya pasi biso to no mona ta na mo ndam o ba no ko pesa biso nazo ki paye à 100% yeba ke na lia kate soki na kek na toilette so na bendi mai a ozelanga libosa porte o beni mai mingi mai ni so beni mo ka 5 litres e o beni mai mingi soki akeko suku na keko sukola azo contrôler maman na ngai bum bima umeli na toilette kuna o umeli na toilette mai ezo coûter cher mai coûter cher vraiment maman bandi kolela bina ko sala ni mabe olinga na sali ese ngamde na komi boye na pesa kindoke ngona ko zona na kimkolo kato na ye na poto ya kindoke ye
mobali pe tango ba yebisiye mobala mayele ya ba zoba to monaka ba nyama pampamba ba nyanga kata mobali tanga moni likamba bongo azwi kimia ba mapitina na mama erka ba matika boye erka moshanga moni mama na zokotana mama na baki ngai ngolinga na mbisa okaka na sikita message oya kolia boye na boye mama moi c'est mbali patani lokwa mama alingi upanza makama bato te mama abia ali kamte na kolia a servir mama lié pona nini pona mobali wan bakite na se siko moi ça sali calcul ndenge nini ba solola ki ndenge nini nga abongisa ja so ndenge nini boute ko maraté et komi ba koti na chambre moi c'est mbali ndenge za la kaka ali siko moi c'est ko fungoli radio oh nazomona mama clarté mama face à la gandoki pour ça zolesa mwana dans subona boye azoloba yemoko so mta poussé na âge dans so beta makantina est-ce que so mta zoloba yemoko combien doki peut-être so mta kaseli kam et arrive un peu pour na biso tazo tozalia na mo tozana ko to vande yawa tazo moli kamo izali que c'est personne on va na ko ya mo kamo ma fala kina so na fola ko mta loba yemoko na fola yemoko loba bina anga ye o azoloba yemoko na sobanga pona bana ngai nasi mama za bien te na fona mona boye na boye na kati sa boye mama na ya fane na Kinshasa ti aluka ki était kaka déjà oya na poto aluka ye na poto ye avion panzan pe likolo te il fallait faire comme likolo ti kali kitate ma vie kita et songa ti ba déposer aye pe aboti pe bana pona mo le ki bana mo te kindo ka na sikoyo pande ona ngai oui ça histoire vraie na bombi kombo bato na sobi solo bayebi neto lo baboye mama telemi elekelaki ye tro mutu mama aza na hôpital mama ya mobali aza na hôpital papigen oyo eza histoire vraie obige nete so basali kamba na panza non basa ute me ngai makambo oyo nebite comment est-ce que maman na yo ako vanda pa na yo te mona mobali est-ce que maman fa vanda ka pa mona mosi et comment maman ndengo wana na bible to za loi moko boye poni parce que so maman vandi pa na yo mosi na ya ko siko yo ki mobali neza maman la bota ki et puis o kutu za pena ki maman wana muta yamba yo ti na ndako na ye voilà maman na commande dokindeni te poto mo se sala batende na kata mutu poto to yebite to zo ko busa na ba bien fait na seconde naïbité. Maman, elle est hospitalisée. Maman, elle a bien été. Et ça, mais regarde en France. Et ça, en France, na bona tanga ville. Si on a une ville, si on a une France. C'est bon, tu continues. Yangwana, ba de Ronangaï. Du Cambona, yaki na opona yesa pene Yangwana. Yangwana, chaque fois, on répète ça. À chaque fois, je répète. Moi, je ne suis pas parfait. Nazar n'a pas fait. Mais moi, si on a mon candidat, Koubala été, je répète encore. Moi, si on a mon candidat, vous soyez été. Yolo biti kana zo mona motion en Afrique. Moi, si nangai. Au bongisi ma camion surtout. Asali semblant pas na passe. Dans le moment de makala. Dans le moment courir ça tout est. Na kati basana ba ninyo ba benga nini. Ba carton. Na ba nini pena kisasa. Ba misusu balia matro yo bino nazo fi wana ya tant mon emotion nazo ya na poto déjà au baby na yo yeta nazo ya sali le calcul nyo sur moto abiso na komi pa joana so na komi kuna bande kona ngai ya mibali obaze ba kuluna tu ba koya na koluka bilamba na tindera bango na kosabe pona bango bazala bien abete le calcul moto yo bina lingi mwasi pona bolingo yazo tala intérêt le fait que a mata na avion à ça 8h ou 9h dans là et ça 8h 8h dans là à Koma à Leka à Vanda à Ebi 0 yom to l'accès ma camion ça mike à poto ni za au bandisi na A tina Z tina A au la kisi 400 ça ah wa pe na poto wa basi bayali kutana pe na chance pe yo makambo pa bigento sandeni mutazaki na nzala mutana pasi alia kate
donc azana sonde yaso konteka na batoto na ye na makamususu abi bloko ngalo ko ezali mbale ko mibali bakeseni mbale siko bakeseni oyena bloko no twana ezali na balabala ezali partout bloko wana ezali kono oyo ko nyoko na mwana bato akufa mama na ya kufa bakunda ye pona yo siko mama na hôpital mo anesko azol bani déjà na bona lo bakote ya tata poso na so ko nyata batata so ezala so malamu te so mutu musupa usala boye ah lokwa de kameza boye na kati ngona boye so mbala tarike na sana bana na ngana mwasi wana atarike na butu na la nga moto to la na ye aibiki na usala boye so no si décision tamu ngana ko mona pasi tamu ngana ko malibanda tamu so mwasi ko sala boye donc côté on a non je suite est-ce que mobali a lobi na mwasi nini parce que on a benga yeso na tuna epota na benga nga a lobi na mwasi nini est-ce que maman déjà santé à maman et baby à partir de ndako na ngara komi bien te na mutu maman za bien te santé à mwana ya maman na ye et que neka boye na mwasi ande mwana et c'est mwasi ango na ba passer on ba koma ngeki ndoki et c'est mwasi ango a ovana kana ndako na maman wana lokasi ba qualifier maman ndoki ça je sais pas siko bakao eza bakamoko un peu particulier tout eza bakao c'est comme un peu général là ate biloko ne soko mebele pona ngai oui pona ngai déjà avant kuta attention na momi na kini kuna il faut yebela bon bato bazo mayele bazo mo ko ndenge sali soko soya na yebi ndenge za pete ne ba bo finga na bino ngai ye nani makamba boyo muta finga vraiment wali nga finga na ye afinga nga bien finga na yo isanga lo ko bande vérité ndenge sali baso ko tellement ba chance au vandi au côté la chance na yo mais sous chance wana ezate ozo mwasi boye ayi ko baby sera lisusu vi malamu vi na yo etengami vi na yo baby vi na yo e baby oso ba luso sarate mama na kufa akende pona mwasi or basi ba tondi bele baso botamaka tous les jours baso botamaka en conclusion to benga mama na potote to ndeni mo mama sikoyo fo baso malonga pe mboka kufa so malonga fo baso mpeka na poto sikoyo soki yo peka za mwana mobali bande ko basi bana potote sikoyo obenga mama na ote tondeni te mama na yo ifaya muto ko mombalo ko freiner pona mwasi na ye siko soki neti pona yo siko ngosande pona yo te ngai soki mama na ngako ya soko boye mwasi na to sololi OK passion alimentaire na pesi to soni ngala kaka mama na ngamta bote ngai abominga 9 mona libomo amonelinga ba pasi ya butu ya moi te yo mwasi ko tambola elo ni ya sika oyo yo laksanga oyo ya sika oyo mina chasser o na mona te nanga zo landaka ba 60 ans o kuna nite so lekiango olandi donc eloko ni yo ko laksangai ngapo na ngai mwasi wana pona ngai je parle pour moi obimi na yo to sololi mama na ngati kala yo kende oh moi mbali mtabimaka to tala siko makama siko ndeni to ko salela non que jamais di banda jamais parce que maman n'a pas kufa te pour moi si wana pour moi c'est ça le quoi maman ne sort quoi lisu na yo moi ça sort quoi ceinture ko changer et le ko longola cravate ko longola ngo o longola ngo boaki maman ne sort quoi lisu c'est trop yo so longola lisu na yo boy o longola lisu na yo boy tie kuna o mona sauter oui mko eleki na to mona ko maman mo azo senga kuna banzela kaka azo senga pozo nazonga na ngai obike tona tali ngo donc c'est que ba masolonga ezaka masola boya pour ba dossier mususu ebité ya ba to ba n'importe so ba mona ka ote ba pesa ba dossier na bango hein makambo et mais peut-être ko changer hein si ko ndoko na oya bimisaki nana ebisaki ye na boule na ye moko ata bona sting na kata salon na mbali na ye basa ka bango mbale aboyi famille ya mobali so ça qui famille ya mwasi et ça qui maman mwasi makambo ça bien mais le quoi maman mobali fait et ça toujours ka ba noise c'est la maman na ye pas de ngale simba ouais kitoko abeb sa maité ça fouté pepele mais le quoi c'est dit maman ya mobali makambi bandi wana so conseil no kopesa ba jara basi ndengo wana opesa basi opopesi mibali tikambo ndena bandela chef bandengo nanga soko lingi mwasi te neti basi opesa mon conseil na makambo kasi conseil no pesa bas soko lingi mobali na yo linga mobali na ona nyonso tu linga famille na ye linga ye
okuti na solo mapeka solo munoko linga ye bongisa ye yate mondo finga ye libanda to yo mwasi bakuti no ba dégâts ba faute ba grave bo solo li bo bongisi mama bokilo za wana tika mutia mabe ongo bekisa mama na yo yo besane fo benga mama na yo ko ngati ko détruire mama muninga o azali wana déjà sur place o bébé ça y est pour maman noya non. L'amour, hein, de la Bible, l'amour supporte tout, l'amour croit na nyonso. Soko lingi moto ngema ndenga sali. Loko lingi mobali na ye. Na bokilo wana ateka makala ateka safu ateka na fufu pour na mona machana alia. Na ndenge aye na poto grâce à maman wana. So maman na baki non. Mona ndayate. Nanga yata bo yande ni na lisono ndo beti boye. Siko ayaka fanda même kuna donc tanga fanda wana maman na sakando kité. Tango ba c'est de dimanche maman na sakando kité. Peut-être moi chango ayoki kotoyo ayoki tamusumba to beta masolo quelque part pour moi ça poto ayoki soit qu'on quelqu'un ba kayuka bo na kutena kamera nga mo comme balate il est pas divorcé azana permis na voiture azana permis ba kamera bande banda kale il est pas yona mutu ba mekusa po ya sara bo ndeni o so bote moi chango ba kabana autant bon moi ça kabona yo mutu ni ba autant moi ça kabona maman ya kakuna maman saka ndo kipenza ngapena maman mbali nga ya kuna ndako moi ite mutu mabe lo ba yemoko ti tant moi ça ko yo ka bloko wana ti habiter nga fona piquer na parler fona ti na mbalo bandeko merci obi ke ezana ba âge moko boye omona kutata mwana omona bana mike mwana muke mutu soko mukola zonga lokwa mwana muke bana mike baloba ba ngwe mke ba ata mwana mke oloba mutatinde ta oloba yemoko donc âge wana ezonga ka somta komiso mukolo ba mama na biso ba sali ba parents baboti biso bako mikolo ndenge juste le sata to ba les aïrois so zaki mama na yo o supporter ça fait mal obinga penda ponanga kutu conseil ponanga kutu musika te ponanga conseil musika te nga mama na nga benga ipsanga mama ndengwa libale sili nebite nga mama na nga benga po ipsanga makambo ndenge wana po mama so yenga kindoki yo ibenga poni bano so bota wana wala za koko na bango nga so mama na nga ebisinga makambo wana makambo te ki ono na otala bana na ota okay nga c'est comme ça okay et puis le roi va vanti au baka to seka et puis net wana kutu no rigoler kutu na osute c'est fini mama na nga zio kutu mama ngom tatenga pression pona bala yo lo mama nga komi lo ndoki bande komi bali eza ba kamoko to loba awa eza basi ya malamba alia ya basi musoku tene na nzela mawa trop pour aussi ça biso biso parlant biso nini moi deux personnes bambote aussi ça biso mais faut peut-être bato on a habité dans la bibliothèque et ton dit moi ma soleuse belé mikolo et tout ouais tous toujours ensemble hein tous allés so bolina zonga susu et ça n'a pas si on reste comme le bio big to zonga le susu to ko pensa teke na pesika mbote na ni na loba boskolo yo dit ça et puis nous en Espagne Emma Vio Chico la clique on a tout autour là toujours Milando Yvette Pepele qui met en botte na bino toujours santé kitoko na 18h au katiko liati lobina tongo oh santé kitoko santé moi 18h katakolia 18h au katiko liati lobina tongo oh et solo oui ah bon comme bon et comme des moines oui mais sur katiko lia PC il faut ça mon sport ah oui monter toujours 0 peu de 15 kilos 18h au katiko lia bon, qui te remet dans la famille, merci beaucoup, Nabandeko Bolandi Biso. Vraiment, ça fait mal quand Makamba Boye. Maman Bota Biso, faut pas profiter. Maman Bota Biso, mes parents Bota Biso déjà te Botami. Nabambo comme moi, il y a pas si. Alors, ce maman Bazoya, peut-être papa, maman, Bazoya, peut-être que vivre ta yasuka. Ah, c'est pelata mon mouké. Mais, Koya, maman, maman Doki, maman Boya, en tout cas. Botika ba comportement na ba famille yango conseil gratuit
maman na bino na poto, papa na bino na poto. Moi si na yo bala kangi ndoki. Benga na ye. Bon na ma bo sekinga susu. Na ma be. Libanda. Tolo bela vie. Maman, okoso sekate. Bachiri à poto. Grand prêtre mère Chantal grâce à Foka à Paris. DMP Info automatique. Jérôme Condé Bendele à Genève. Feli Momengoé na Iran. Prince Munda Yoka. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya komplike. Amore ya misto na kokate. Bomwane lekio mekana no mekola mama. Chéri na butu na lotio. Lokute lekio chéri ya munu mama. Kalanga iwa yo mobalie. Nakomi kokondo na we mama. Roger Likombe na Genève. Jean-Jacques Pagna Mobali à Pembe. Roberto Kala en Afrique du Sud. Bon avis d'Amérique on a Paris. Chifa Wakamba Di Malela. Hey. Awa tomesene kolinga. Ekomane tumbu banyango boyoka e. Ba chérie a poto ba changer modèle. Balingi konyokolo moninga kolinga kanaye. Awa nazoki na motema e. Baninga boyoka bolingo yo ya compliqué. J'ai des services à sauter bino. Mais normalement qui te sauter là, te sauter bino au nyonso. Et vous landa, oya nyongo, oya sana na besoin ya nyongo. On a la linga kana nyongo, na futa kana na reta. Yaka, j'ai des services à Swaka. On a vu la reine. Hein? J'ai des services à Zali Fresh Mobiba. La fille la reine. Ok le Luka, Jojo Panda. Jojo Panda. Numéro na Ezali 07 81 21 87 96. Allô, j'ai des services, bonjour. Allô? Bonjour, monsieur. Oui, c'est bien, j'ai des services. Ah, puis surtout dans le départ et Angola, le 25, il y a mois de mai, Oyo, là le 10 mai. Numéro ya Foy 09 52 96 16 79. Bonjour Landa, Bobenga. Oh, il y a ça solo. Vous comprenez? Donc, na Lyon, vous ne pas José Kalonji Badibanga. Écrit na bango, yangwana C, numéro na bango yangwana C. Bon, qui n'est pas na bango, na Lyon, so vous avez la personne au Bengi, José Kalonji Badibanga. La fille, beaucoup de la maman, Azari Viviane. Azari Viviane. Italie Mobimba, Bata Naples, Bata Milan. Beaucoup de la Bobenga maman, Azari Viviane. Numéro na binu yango wana, eza koleka na C. Oyo bokomona le numéro maman Azari Viviane. Bobanga te, agence Oyo. Kudi ya mbote. Ici c'est JNT Service. Nous avons la promotion et la carton. Nous travaillons à 5 dimensions et la carton. Dimension et liboso, nous avons un carton, il y a 60 x 40 x 30. Biso, ils ont 50 €. Sauf que pour la concurrence, biso, ils ont 60-65 €. Mais par contre, quand on a bango, ils ont suka awa. Il y a biso bandi awa et eti awa. Il y a bango et suki awa. Donc voilà, promotion, il y a un carton à biso yangwana. Et deuxième dimension, nous avons un carton, il y a 70 x 41 x 32.
ils allaient dans 100 € pour la Île-de-France. Et pour la province, ils en ont 130 €. Et en ce moment, il y a la promotion, tous on a 10 € dans le carton. Et la troisième dimension, il y a le carton, il y a 70 x 50 x 50, ils allaient dans 150 €. Et pas les conquérants, parce que on a 160 €, mais ils ont les mêmes dimensions. Vous avez le carton, ils ont miné. Et ceux qui sont dans la quatrième dimension, dans un carton, il y a 80 x 50 x 50. Bissou ils ont 250 €. Et là, en promotion, vraiment, on a reçu un mboka, donc ici, carton à Bissou, on a 220 €. Carton, il y a 80 x 50 x 50. Ils en ont 250 € payés à Bissau. Et pas à concurrent, ils en ont 270 €. Les autres, ils font ça à 290 €. Les Bissau pour la population en Moka, tout ça, les promotions, on a bani à la mois de mai. Tu en septembre, promotion, on a carton et qui tient à 220 €. Et tout ça, on a carton à Mounene. Carton à Mounene, on a 100 x 50 x 50. Bande on a 350 €. Mais Bissau dans la promotion et qui tient à 300 €. On a pour la Île-de-France. Donc on a 300 €. Et ce qui peut arriver qu'on tindi 4 cartons, 5 cartons dans la moko, donc ça là on sous prix. Et en même temps, on a sous un carton moko à 50 € pour être gratuit. Donc GNT service et Yewana pour nous repérer une solution. GNT service, tout ça va enlèvement de porte à porte. Ce qu'on bengi biso, tu es que le carton, tu as kaka à compte il y a 10 €. Nous ne vendons pas de carton, tu as kaka carton. Tu payes sur carton, tu as à compte il y a 10 €. Tant que vous rechargez colis, au bengi biso, tu reçois colis. Tant que tu as, au si les restes, tu déduis 10 €. Par exemple, ceux qui te font ça au carton à 50 €, tous ceux qui a compte il y a 10 €. Tant que tu as poli, on peut faire ça à 40 €, y compris 10 € pour ce qui sont dans compte il y a carton. Eh mamé, Achassol, le yenge, Achassol, Achale.